Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut, 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 salut. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir, la grande famille de BBC. Mpoï TV, bonjour, bonsoir. Ici que Zomel Bino partout dans le monde. J'espère que non, la grande famille, vous allez bien. Bisopé par la grâce de Dieu, nous avons toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Yangonde ya motuya parce que toza spécial pété na bandeko o peut-être ba kutani na ba situation ya ndenge na ndenge ba ope ba tiki biso, mais nous au moins Nzambe abateli biso apesi biso souffle de vie. Nous sommes parmi les vivants. Pourquoi pas tout pesa merci tous ça matondi et pas na Nzambe na nga yango na ba toujours que non grâce na ye nde ya motuya na bomo na biso. Voilà. Kota aimer partager ce que Zambala liboso s'abonner et zanga wabino BBC Mpoï TV. Voilà. La grande famille, famille Libota, ma grande famille, shalom, 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 focus toujours. Les lots, kota la film na biso, toujours banda film na biso, ya premier épisode, à titre truc, ya on a loba toujours, nazo insister, ya koloba que, bandeko film ezo banda lilo. Film ezo bandalelo 16h30 na Erakin biso en Afrique du Sud na total angona 17h30 donc to banda 17h30 parce que tous en écart à 1h. Voilà. Tant on a insisté likambo bandeko, je sais pourquoi on a insisté parce que ezana bato mususu babandaka film ni bandelité. Babandaka film ceux qui na 6e et 7e siko bazo comprendre été comme ma BBC awan ezaki ndenge nini nazo insister yango. Yango na lobi to banda film ezo bandalelo Premier épisode de Zobanda Lelo. Voilà. Alors, titre est ça truc. Truc wana biso no story que non truc siko na quand ya film wana ndenge balobi titre est ça truc. Bako triquer nani, bako triquer banani bako zala triquer na quand ya film wana. Alors biso nyonso to zala wana pona okende koyeba film ngo ya trick ozala ndenge nini bako triquer nani kolandana na titre. Voilà. Parce que tout est la arme de guerre awa bandeko to consommer qui arme de guerre aux autres la guerre na guerre pas donc pas d'arrêt donc guerre na guerre ils ont continué kaka tina suka yeah. Oh Poutine félicitations franchement. Voilà bandeko je crois bon mon titre bon mon photo ya miniature bon aimer bon partager bandeko lorsque tout ça la analyse na biso pour nous recadrer ou encore faire voir aux vérité bandeko bo essayer ya ko partager pour na to diminuer na ba malfaiteur ou encore ba to ba ka ko ba mabe mingi sur Poutine na biso. Nous devons être fiers lorsque ngana ya ka ko la belle vie na se santaka fier moko na se santaka on dit na za ko tonda moko bo na sens que non asala ka babiloko moko boye ba film o belvia komela biso eza ba film moko mutu nyonso azolobela yango bandeko sala passe ozo peut-être kokumisa mutu moko boye musala ngo pezo mona na ya malonga te batu pe bazo tika biso kuna eloko ezate atala boye esala passe. Mais moi il m'arrive des fois na ovanda boye ata batu mususu baza ba kwiti na ville nanga BBC belvia zo koma ozo comprendre ya esala ka bien na kwe moko boye bozo ndima mutu malgré bovandi kimia bozo ndima mutu mais kozanga kaka soni nde sa ke non mutu abima aya koloba di n'importe quoi yango nga na loba toujours que non makambu oya matake kitaki non bitumbeza moko eza kokota kana kati ya kaji wana kaji penza bakangi kaji tant boko mena biso ba film botiela biso ba film ya kitoko comme ça biso to sa nini to ba obetela bino mabuku et non pas ko ko embrier bato au moins que non muto akomaka film bien muto penza na chaîne na ye ba film ba tourner ba ota ba film kitoko ba olia kitoko boli bozoya pona ko embrier mokili non ba jona to yibiango bandeko vous savez que non hier na saki analyse moko bolimisanga ekotaki tard ekotaki retard tellement j'étais aussi fatigué hier so botali lobi na sala kiti lobi na travail kiti nazaki fatigué na ko lancer nani émission na
star yango nanu vraiment ba vie matité mais na osenga bino bandeko bo matisa bo partager yango vraiment eza vraiment très profond émission wana eza juste ka makambo yango oyo bazwa ko bimisela biso soit disant que non Marina Laba aloba ki boye alors biso siko na prise asuka to memeli siko bango kaka mama na bango soit disant star na bango soki a akataka alai soki abenga Poutine patronate soki abenga ye la patronate soki a se soumettra et pas belle vité. Vous moni yango ngai na loba toujours bandeko bo satana raté que no bébé ça oya ofinga bo satana raté bo la la pongi ngana kana nga juste ka ko recadrer bato pour na congolais il faut ka mutu mususu à réfléchir na place na ye vous comprendre ya je crois bomoni titre na biso bomoni photo ya miniature la grande famille wana bomoni Lule soit disant un des écrivains ya Mama Loketo et nani Modero na ndeko na biso nani Jerry Kobetox voilà na Poutine de l'écrit botu ah mama bébé c'est nini lisusu likambo toza nango awawa c'est depuis oyo vérité moko bo eza vérité te eyebana nango kezalaka bongo mais artiste moko azwa courage ya kobima ya koloba ke non ya kopesa différence mais emema déjà mbutu sur les réseaux sociaux alors bato bazo pola mais bazo ndima te ya koloba ke non belle vie akomaka belle vie bosiko biso toko betango c'était na sens que non eyoka na penza sans ekende parce que nous avons de preuves ba preuve toza nango ya écriture à belle vie eza nini eza okimela na belle vie télévision akotala ba film soko omona ke non ah bosa makelele belé bokende kaka na belle vie télévision botala ba film wana bokozongela nga maman BBC tu as raison c'est ce qu'on a plus besoin alors toko beta yango c'était na niveau moko ya koloba ke non lorsque nazo pe ko beta c'était je suis sûr ya ke non et loko na obete la CT ba préveza na oya ko beta CTT awa ba préveza te amalonga te ba préveza puis bokimeli kaka na belle vie télévision to ke non totalement ba film nyonso totala te na pesika bino devoir moko ya nani ya ko kekota la film to tino ko sisa awa ya arme de guerre nani oki ko za na niveau ya inspiration na ya koloba ke non film e bandi na premier épisode ti na 16e épisode guerre na guerre et film moko za na 45 minutes na 45 minutes on a ba tableau tout bitumba na bitumba siko bo imaginer bo benda bidili ya koloba ke non film kelti na 16e épisode ti na suka à défendre titre wana ya koloba ke non arme de guerre bo comprendre likambo siko bo ebisanga soki Irène Masiandoki beaucoup de respect parce que na la ndaka émission na ye mutu pesi atekela ki eza sous film ba nigérien te bo mona ke non bozo sambrier bino moko sans pour autant les savoir lorsque papa fiota azobima pona ko confirmer que no belle vie akomaka bondio toko betela ngo c'était na niveau moko ti bino moko boko sila mara ya koloba ke non place ototika na biso to luka guerre mususu po abo lekate boya wa so disait que no ba film eza ya nani ya ba nigérien et suki wana te komi susu o Irène Masiandoki bo mo te que non bozo sambrier bino moko et si longtemps qu'il y a de preuves yango bomona kanga lorsque na ko ba analyse nanga na na oloba na osaba analyse nanga nazana moi fier moko boye na kati nanga ya ko ba ke o na oloba ya sulu ke na yaka na oloba bilo moko boye conscience nanga na kati na ba isa lokuta non non ko ka vi wana te monde wana bande ko boyoka ils ont continué toujours ya confirmation ya ko ba ke non Poutine azanani aza mama na makoma eza leki biso na bango nanenga kinelo so batenisinga ici la presse matuza ya lule magako mabiloko kala c'est-à-dire lula koma ba film akale bino wana bokena kotala nga kutu na kotaka na takuna te na kotaka takuna te ba o signaler biso ke non lule ba film akoma eza ba film akala Jerry Kobetox oyo pardon bolanda lule magako mabiloko kala so atendisi biso belle vie za chef te ya ko ma dicté na bien biso totangana oui ya modèle ça di ko makasi mais so ba ndima pe bozolanda papa fioti ngoma aloba yango ya koloba ke non modero pe akomaka filme bande wezana ba monde mususu ngo wezana ba maka mususu boy okyo ndima mutu no te okyo ndima mutu musu te o chaka kiteti awa eloko te o saka kiteti nde to mona na mama Loketo okomaka te mais ozulinga obimisa mutu likolo mai et cezalaka zinda kuna zinda kana kati ya mai wana obunda obimisa mutu mais ezo simba kate
C'est-à-dire que bana mibali baondima mutu soki tobina Jerry Kobeto sinon totiana niye kuna bana nyonso nga kaka eloko ezobomanga eza kaka confirmation ya papa Fioti Ngoma ye nde ayebi biso sikoyo ya bien ya koloba kino ya baarchive ya moma bacd bezi asunga baproducteur mosusu na okomela bango bafilme. C'est-à-dire que non, eloko wana, eze eloko moko soki ngai naza na kana bino, na koloba kaka bandeko to silama koto to simba te ya koloba ke no écriture to boye to silama parce que to yebi na kati na biso. Parce que lorsque bozo ya na lokuta, mais boye ba ke no, bo salir nde susu mama na bino. Bato ba koya suko rappeler bino ke no mama na bino ko makate. Bota la vidéo on a bimisa kilobi. Elle-même a tie maboko likolo ya koloba ke non. Atia maboko likolo ya koloba ke non na obandela wapi nga na komaka te na yebi makambo ya kokoma te. Omona te ke no eza ba biloko mosusu bo silama. Modero o yepa komaka makasi pe na okoma modero ndenge aza wana. Mais modero andima belle vie. Toke okota na chaîne ya nani ya Irène Masiandok bo mona ke no Irène Masiandok ayaka plus mingi na ba histoire ya koloba ke no bato baye ba plaider ba lobi on likambo eza boye ayaka na ba histoire a bato eza pareil te na ba film o belle vie komaka. Pour ceux qui a zui pété muto akobenga ya koloba ke no mama zo na zo traverser situation moko boye tala boye na famille na nga tala boye pa mobali na nga sali boye tala mwasi na nga sali boye soki muto akobenga ye azate bo mona pété akoya ko pelisa caméra asali yango te. Non, il y a juste na ben na maele na bino. A travailler à chaque jour te. Et le billet moko ke no elle travaille za na musala na ye à part ya YouTube. Ce qui muto abengi ye. Et puis il travaille à ba futa ka ce qui le ça la muto publicité et tout et tout. Ce qui nga peut-être na situation moko boy ah mobali oyo camarade nanga ya sala kinga boy camarade nanga boy boze est-ce qu'on appelle sa matière na kina bengi Irène Masiandoki. Irène Masiandoki ya apesi yango sur les réseaux sociaux apesi na conseil likolo na nde bongo ya travailler ba émission na bela sala. Parce que ce qui a vu matière wana te aosa nini aoya nango te akoya na réseaux sociaux te. Mais ce que bota la siko na Belle Vie télévision. Belle Vie télévision to la kanzala te chaque. Est-ce que vous comprenez histoire ba okyo betela bino histoire lo bakeno moi si nanga azobi mana mibali boye au moni boye peut-être histoire ba betela bino et ça peut-être il y a 10 minutes 15 minutes il y a peut-être moi si on a sali boye mobali na sali boye famille na sali boye histoire et ça peut-être il y a 10 minutes 15 minutes si ko bo benda bilili ya koloba keno ba film au total ke pas Belle Vie film moko déjà zanon na 45 minutes après 45 minutes wana et que na 10 15 épisodes siko eza likambo ya mutu bandeko awa tokozala na bino il faut to zongisa maele na bino parce que bino moko bozo se contredire nde ça pasi eza so ba film ba nigérien te na ko cesser koloba likambo te ti bino boko tika non likambo ya écriture bondima ke non côté écriture to vanda biso kimia. Est-ce que vous comprenez là on a ici bino ngana okyo benga peut-être Belle Vie c'est Belle Vie tala l'histoire moko boye awawa papa moko boye abimaki na mwana na ye papa wana tala boye peut-être histoire ezaka 15 à 20 minutes ata soki Belle Vie akoloba ko a développer monte kino emema lokuta ya lokuta siko comme pour dire que mboya écriture il faut toto ça likambo écriture il faut toto ça tondima il faut toto ça tondima bandeko. Et à mon côté, tu as le makambo. Et à mon côté, tu as la ka. Olobi ah, ba film mango boye. Niveau moi ça commis film. Et qui tu restaure comme à niveau. Bota la place on a la zo réfléchir. Film mon épisode mon ça 45 à 47 minutes. Si vous imaginez que narrative na 15e voire même à 10e. Netinga kutu na okokananga te kokoma ta na deuxième épisode na okokananga te kokoma écriture ya keno na kene na idée oti na troisième épisode na okokate. Nde place na zone esko bo réfléchir bozonga bato na place wana soki eza likambo koloba ke non ba pesaka eza ba film ya ba Nigeria ba saka ba film ya ba épisode toki non ba saka pe ba film ya épisode ba ko ba ke na ba ballon métrage te eza ballon métrage te ba nani oyo ba Nigérien o na ballon métrage na bango eza peut-être 1 heure peut-être ata 1h30
Ce que film to calculaka to sala ka pe ba calcul na ba biloko mususu tant to zo koloba to calculaka ba heure to calculaka ba minute biloko na nyonso to calculaka ngonde ko sala ke non bo comprendre ma solo bana mibali bazo ndima l'équipe ils sont là-bas. Tanenga Kinelo. Soit Tensinga ici la presse, Matuza. Il y a nous les magas comme le Wakal. Soit Tensinga sur Belvin dans sa chefté. Il y a comme un dicté Bolandi, Belvin dans sa chefté. Ezaku to ko flatter te. Netinga yao. Il y a d'autres personnes ba benganga. To travailler sur les réseaux sociaux to ça ba analyse. Bandeko eloko o ba lobi analyse. Eza facilité, c'est la tête. Mutokyo benganga boy ma BBC tala matière yango soki naza na mutu te na oyeba o travailler matière wana te la preuve ane que notre monde akabatune mususu bayaka kosoni ba obo pesa bango ba privilège sur les réseaux sociaux soit disant que no bango so pende ni obo pesa bango ba vie boy bisanga analyse ni basala soki te que no bokota wa bandi bo bandika ba makamoko bo ezanga mutu ezanga makolo nina lobani nina ba réflexion mutu Toto ça nous travailler sur les réseaux sociaux mais toyebani que non o wana beta ka analyse o wana penza sala ka analyse ate o sala ka ni analyse te ya ka ko finga o ya ka next tu ko informer ba tu ke no so ipendenge nini mais analyse exacte parce que lorsque tozo ba analyse tozo mona intro tozo mona développement tozo mona conclusion tu ko boye bisanga et dans la bato mususu ma BBC yo sala no analyse nga na kokaka na nga analyse te siko naza na matière moko boye na lobela ngo ndenge nini tozwaka c'est-à-dire que azo yeba azo reconnaître que non BBC R moko sala ne ba analyse bien BBC lobaka ne na ba analyse penza ke na ba analyse bien donc mutu soki abengi abi BBC na okokate na ke na ngo ne toze belé awa sur les réseaux sociaux to yebani c'est pareil na ba artiste comédien c'est pareil na ba oba kuma ba filmer c'est pareil à koloba ke non niveau oyo botana nuka fioti ngoma na ndinga nazo na sina tingamika na yé parce que ça muto ba logique andima belvia lobi eza ko flatter te bato quand ça peut-être ko flatter parce que monde ngwa lelo eza ke so citer ka kombo muto eza flatterie te za là ya solo ngana bana ko ya bona kuti penza major boy belvia so koma bi a koma film siko na major nani shot ya lobby ya niveau na likambo ya nani ya major belvia bana ko komele ba film bo zanga ka ko sila mate Irène Masiando qui soki nani ya lobby que non Irène Masiando auta kune pas belvi yende amemedi ba tout ça disait que non Irène Masiando qui appelle ça nani bandeko ba lobby bongo OK tozo attend ya ko réfléchir bandeko comment ba film na Belleville télévision carence à film ezala te ya omoni boya carence à film bomoni amayele na suki bino na bobanjo kende koluka ba artiste na bino ba jouaka na groupe na bino soit disant 15 minutes eza limitation ce qu'on a dans le sens que non pour comprendre les solo en ndengeza sur carence c'est ça que non idée non c'est où t'as pas mutu bande ko bo mon appelle na chaîne R moko carence belge bima ki akena ki Belgique ça sur 3 semaines sur 2 semaines et demie 3 semaines to tika ki na nzala te to bande lia butu lo kwa moi to lia siko soki na ngamu mususu mama loketo carence et koti ba créer 15 minutes non zongisa ka bino bo zonga ka bo comprendre lo non lo ba. C'est-à-dire que non, Loulé a soukaka. C'est bon, moi, 15 minutes, et banjo kota. Loulé a souki, on a minute, mémoire, et ça, et comme il na souka, on a payé banane. Cerveau moteur et payé. Vous comprenez ma kamango? Si vous avez un mot, vous vendez à boya kaka ko baba biloko mususu tepo. Il y a d'autres personnes qui ont bino bolobi, mais qui ont recadré bino, zongi si bino na sens ki bo moto. Bo réfléchir boy. 15 minutes, il n'y a pas maman de quelques années. Vous comprenez que nos carences, beaucoup c'est cotiwana. Cerveau moteur, nani loulé, et le bin nani que nous accompagné par film à capo. Nana kota kanangata na page wana te sur page sur chaîne wana te. Mon Dieu, mes témoins. Attends, que vous avez la film, moko boye awa pa na koleka leka film si pas et koti chaîne mususu ou encore koti ka chaîne à maman loketo. Mbangu na remote allez. I don't have time.
na ndenge ya mabe te parce que la dame nous a déjà dessiné na ndenge moko ya mabe tolinga ye abimi fallait azala na esprit wana ya équipe akoloba ke non. Donc reconnaissance ezate nde loko nga na lobaka ke non na baya ndeko mwasi wana place okuti déjà bato basi bavandi mais yo zolingo leka likolo na bango na ndenge ni ezalaka te ezalaka te ezalaka te quand soki tokoloba ke non totala ye te totala ye toanvia ye totala mpe baje na ye tosepela mpe na baje na ye toki oloba te ke non tosepela te tosepela nango mais caractère ya mutu oyo ayi kobimisa ya mbala moko boye kofinga tina papa na ye alakisa ye mosala sikoyo genre ya mutu abongo otambola ne ndeni nga natalaka na ba esi péché anga mpenza ezaka nzambe ezangai kaka peut-être ata poison la grande famille boye aimé beau partager to sola makambu oya écriture to kotika ngote il faut to ya to recadrer to zongi sa sens ba to ba réfléchir ba comprendre ba bo tika o bo lobana bo luka makambu susu po lorsque boyaka na likambu vous oubliez akoloba ke non bozo ya bo binisa bokanisi ke non maman na bino ba kotika ya bovanda te yende to kozoy to zongi seso a yango lobi na lobaki na émission na ngana bi au grand jamais soki yo peut-être ça soki Tomi benga kaba mikala. Tomi benga ba mikala to boya te. Tomi benga kaba mikala neti nga mukala kasi ya belle vie. Au grand jamais. Mutu na nga na ovanda bona bi ana créer lo mo bona beta ngobu. Natali avantage ya chaîne nanga. Natali peut-être eloko chweke kokota. Mais na se tenir compte te ya ke non, tant on beta bo, na salir belle vie. Siko bino e pa mama loketo bozana eloko wana te. Bozana réflexion en até à koloba ke notamment on s'est sorti médiatique bo na ko attaquer bo ba retomber aux épana ba retomber aux pas maman na bino et ça la passe au vandika bo bien au moni émission ça la ki wana yo mto lukelika nani belle vie problème il fallait pas que nango bon ça fait mal ce qu'on a nazo mituna bozana mitema wana to bozana mitema wana te bozana mitema wana to bozana mitema wana te. La grande famille, beau aimer, beau partager, tout solo là. Ah, on a minute, ezo inda, ah, ils ont likambo écriture. Si on a likambo écriture, il faut tout zongi, ça, il faut tout ben dans maïe la batou, et puis tout yé, si bambo bota les abou. Différence c'est ça. Différence c'est yana. Ok. Soit tennis biso ko belvi ka chefte ko ma édité na mi e biso to tangana oui e mo dia sa di ko makasi mais so ndi ma pe bande bolandi yekutu alobi ke non na ndenge ki lelo mais il faut to loba ngo pe ata na ndenge ki kala to yebaka te secret bimi na ndenge ki kala ke non na période ba CD belvia ba ne pe ko sunga ba producteur na okomela bango ba filmer ya modi andimi belvi fioti ngoma siko boye bisanga donc bo luka salite moko boya ko pakola kaka ya koloba bo dinga ko kitisa mutu ya koloba ke non akomaka te ba deko sorcellerie ou encore liboma eza volonté. Donc bo lukaka eloko wana esenia ese kangi bino nde na kingwawa likambo écriture à belle vie ese kangi bino awa mais er moko bozonga pe batu ya koloba ke non ba archive ezat avant attaque non mama loketo na bino afongola chaîne hein mais non bandeko er moko ezana eloko musu ne totika a to vana na biso kimia parce que a to zate na niveau to zate et ça eloko hein première azalaka deuxième azalaka. Et ça les lots moroté. Aucun dit ma première te bolobaka na kongo ngondenge za ka premier bo pesi mbongo nini mais ah ezate to mona neti ngani atane ona olo belé sur écriture à belle vie na ozeb sabato na olo ba pamba te na tindi bino na belle vie télévision bo ke kotala ata film auto ti kotala ya armes de guerre c'est par là vous allez comprendre. Yango likambo ngo écriture ekangi bino na kingo bozanga ta kokoko on dirait nini ekangi bino na kingo to comprendre
bobandaki na ba Nigérien bokomi susuki na masiandoki toyebi te lobi bokolo ba sunini. Donc c'est-à-dire que non bozo maîtriser ka elo côté. Ce toyebi to kende na conclusion to loba ke non eza juste ka ke non écriture à Belleville c'est kangi bino awa. Ce que bozo reconnaître na kati na bino parce que lorsque bozo ya bo lika bo kiti ça pour na écriture na ye. Bo salango semblant. Et ça bino bato. Bosalango vraiment semblant et ça bino batu. Ceux qui boko linga ko ya ko luka guerre ya makamususu bo luka makambusu mais ya côté écriture non. Ya côté écriture té. Et ça ba vie penza ba vie papa ba vie penza o penza que non ba bimaka kutu té ba ça vraiment na sima caméra ba ndima belle vie. Si la pese bino kaka exemple awa. Bino bokali soki mama loketo abandaki kokoma abandaki kokoma er moko bino bolingo boza na ba carence ya ba film mais boza er moko na ba carence ya ba film eza nini eza parce que chez les mutu mususu ndazo komela ba film eza déjà limitation mutu wana siko soki alobi ke non nazo ka bien te naza boye akoki osala pe ba caprice na ye avenir ezate parce que bato pe babebanaka dites-vous aujourd'hui que non lule wana pe abaluseli bino mandoki bosani bo comprendre yango wana er moko bosila maka ya koloba ke no boya kolukaka ba guerre na ba makamusu te na Belleville télévision eza na mutu moko te oyo akoya kosala orgueil ya koloba ngandi na komaka ba film anytime akoki balusela Belleville mandoki jaja. Est-ce que bozo comprendre eza juste réflexion. Donc ye mama loketo ndenge azawana ye il faut pesa lule ba mbongo moko ya ebele il faut ye baka ko pakola lule mafuta na ba degré tout. Parce que omona eza wana nyonso eza nini limitation. Alors au lieu likambo boyebi ke eza bongo bo silama poto ya ko rappeler bino te eloko to loba. Atata on loba ke no combat ya cage peut-être ozande siko ata Belleville siko na lule. Mais bah, il faut confirmer que nous le peut film à commander un film à Kala. Hey, Jésus Christ. Modé. Ya modé andima déjà belle vie. Poni bio boningo. Bota ba guerre moko boeza ba guerre moko terre à terre o ça la keno. Maman na bino ndako yako ba ko étaler maman na bino. Lobi bo moni vidéo to bimisa kiti. À se soumettre à la belle vie parce que si vous continuez côté écriture biso petotiki si vous continuez et le biso qui n'a ni utaki kuna yenda yaki ko yebisa biso ke non machando qui y a na chaîne na ya ko tsara biloko chaque jour attention ba yebisa bino ko za pe temps ko réfléchir na Belleville télévision to la nzala te mais chaîne ya masiando ki moko vendre ata 2 jours 3 jours à côté c'est le côté bane ko bolinga te toujours wana ba banda ko réfléchir na place na bino lo yenge za bien te to za la vrai to za la vraiment vrai na ba star na biso défendre star na yo dans le bon sens et ça bien et non pas dans le mauvais sens aux zones ko fingisa na bi nanga kaya solo famille libota bo aimer bo partager je crois na komi nanga ko chiter lelo déjà mercredi toujours banda film na biso ya truc tous aller belé wana nga kutu jamais na koma na oki ozala boye pa na zozela na phone boye fo na ni film ekota na zala ta muto liboso na zo ba jema bato ye okomona ta déjà nombre kuna 200 na seconde bolo la katebino famille libota na welela na sala na partout les moyens ya koloba ke no soki filme koti kaka boye tango ozomona kaka notification fini mbala boko kene na jamais koma le temps zokoma kuna ke no je suis la première ya la première ana bozo bima soki ça na seconde bo bima ça. Alors tout ça eza ke non bato baza na confiance ya chaîne na Belleville télévision parce que babiloko ezala kuna ezala babiloko moko ya bien. Voilà, bo aimer bo partager la grande famille na komiko chité. Merci na bande konyo so baza ko continuer toujours na ko
souhaiter un joyeux anniversaire. Dans le bac, déjà lobby à Kolobaki, non, mieux vaut tard que jamais. Juillet, Ezaya Bisso. Voilà, merci na ba déconnion sur ba pensa kinanga. Merci vraiment na ba vidéo, na vu vraiment ba vidéo. Fond d'angé n'o pas souka. Famille Libota, vous êtes forts. Alors, je vous aime bien. Tous à toujours na bomoko. Tout soutenir vision ou encore tout soutenir vision. Il y a belle vie. C'est juste qu'à focus. Tout ça, il faut trouver sa belle vie. Juste tout. Matissa ba vie na ba film ou azochi la bisonde et que ça la force na les sous malgré que notre banda koyana et mataki et kitaki mais to ba ko doser ya ko lobake non to bebisa inspiration na été yango bomona nga ba analyse na nga ninga ko toucher te na ndenge moko boy po na déséquilibré et azan a besoin de temps. Dieu merci peka a surmonter ba biloko nyonso. Voilà, je vous aime bien bande ko to kutani prochainement. Bisous. Ciao ciao. Beau aimer beau partager. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoï TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoï TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakuza la Congolais. Tous à la fière, Yakuza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Banda na Biso.